Belvi Kandi comme un film, a comme un film est belé par mois. Donc chaque jour, épisode à cité compte. Nous ça l'émission 16h30 émission épisode monsieur Boti. Donc chaque semaine ils ont un film. Chaque semaine donc 4 semaines 4 films. Il faut avoir l'organisation, il faut avoir bien ça, il faut avoir la discipline et belé. Au conquista maintenant ba critère oyo Belvi Kandi lelo azo respecter ba fan na ye apesa bango 16h30 malgré balingaki bayiba couper na makambo mais to tikelaki bango basanga kesika otia mukila en plein tournage pour ça les assis la busala makati ayo kolata couper on a même pas le sou pas au commission dirait jouer mon robot bina bina donc Nicolas a dit il y a son abonné baya parce que quand on comédie faut ça la kana comédie ça kana tirer tika comédie là ba pouvons pas ça la comédie tika comédie là ba zo ba ça comique pas ça la comédie on français comédie maman on appelle que mutu na kata théâtre azo jouer na kata théâtre mazo bwakela bato bambwakela ya libanda ke ngai na kotia bino distraction mutu akotia Belvi distraction aza te po Belvi kutu atalaka kutu makambo na bino te. 7e épisode ezokota 7e épisode ezokota lelo donc famille bota to consommer vidéo oyo pe kozwi yango partager yango partager parce que les vidéos il y a promotion au-delà de tout vous allez promotion et belé attends on la marque sous mais vous allez dans promotion de télémission famille pour d'abord téléma au dans la film pour consommer le film oyo les gens Belvi Kandi on sait la mission la film oyo les autres les gars inaperçus tant linda émission ba yambaka oyo kaninga lubaka émission ba komozo misango siko voilà. Il a le BP à se faire dans ça, au Belvi à Salaka, et j'aime beaucoup son travail. Maintenant, les gâteaux, je vous joue à moi, la naïve. Bien sûr, ça va venir dans le Kenya. Non, vous êtes oh, non, qui n'est ma case. Faut jouer na Belvi Kandi. Oui. On peut choisir n'est pas naïve, sa douceur, sa façon. Au fait, elle fait déjà du bon travail sur Internet. Et je la connais pas personnellement, hein. Je l'ai vue 2 fois. Natawana alors je vais pas y aller on a besoin aussi mais rêve naie ezalaka à jouer na Bella Production donc moi ici les paroles s'envolent des vidéos mon état mazala émission azalaka kuna azo jouer ka kuna a jouer et si ka mosusu kene bakangaki ye bakomise propriété privée mona bata poni na ye aza plus comédien il faut jouer dans la belle nyonso même bateau ba jouera pas si la rêve na bango na vie a jouer na Bella Production est-ce qu'ils ont quoi est-ce que nous ont parce que tout le monde même pas faire révéler c'est révéler pas témoigner et na rêve na ya vie na jouer et pas ya vie pourquoi ba bongo kasi yem dans un camp de simbi mwene ya théâtre de luz Belvi RTNC bato mapoke eneka signaler yango si to signaler oto signaler avant les vidéos na ema mwesala bon ya c'est pas c'est koleka so tu as mis quota ana chaîne na ya solo ya yemo ko aiko commenter na émission ya ngaboyi oto bila msaka ko to signaler ba vidéo wana comme ça c'est quota mba oyo kubisaka bato ya famille bota o toucher nga mabe o toucher presse mabe o toucher motuko mabe te yo komisa Belvi anniversaire na yo o tiki Belvi o komi na biso na chaîne na yo na chaîne bato ya famille bota nini pena ezali mabe na communauté na biso chaîne na yo eloko nini na mabe sala apport nini ememelaka sila chaîne na yo to ezali bisengo na yo kozwa mbongo na libala bala mike
to ezali bongo oyo pena boboko la kana fa. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air où bozolanda biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup Nabino tout bozolarawana toujours pour Nakulanda Jerry Kobetox Papa Kuluto famille Bota Koko Yaba Warrior. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso dans le monde entier vraiment bozaka toujours fidèle à chaîne Nabino Active Final Télévision les ali chaîne Oyezo ça Nabino tous les actualités il y a ba comédien Nabino ou ba comédienne et surtout que particularité Nabiso mingi za rapenza pona Belvi Kandi famille Bota Mobimba bayaka ko se retrouver awa biso tout yaka awa parce que ko sala Nabino ba information et puis na maramutu tout nenge ezoleka na kati ya famille Bota. Merci beaucoup na initiateur ya chaîne Oyo monsieur M Oyo pesa biso opportunité ya koya koleka kozala awa na chaîne Oyo Active Final Télévision. Bon continuer ko s'abonner, bon continuer ko partager ba vidéo, ko aimer, ko commenter parce que mikolo na otanga ba commentaire na bino nyos. Merci beaucoup na bino bato bozo fortifier nga. Merci beaucoup na bino bato bozo encourager nga. Merci beaucoup na bandeko pe bomo na mabezali bozo koma surtout wana papa Kulutu salaboye. Je crois bien toza batu tozo tanga tozo mona et puis dans le baki bien ba bazala makanisi ya ko bakisa lisusu ba numéro na biso ezaka wana bo contacter même chaîne bo contacter même nga o bakisa likanisi na yo toyoka ka mutu nyonso. Donc bo pesa Active Final Télévision confiance pena ezali chaîne Oyo ezo promouvoir ba valeur surtout valeur Oyo ezali ya cinéma na biso Oyo mwana mwasi Oyo tantine Oyo mama Oyo azo bundela cinéma na biso pena po etomwa malisusu Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Donc tokosala la bino toujours musala. Voilà, merci beaucoup ainsi que na bandeko nyonso tout pe Oyo bazali ba fanatique ya batu ya Belvi Kandi o bayaka pe ko tia biso coup de pouce sur tous les plans ba ko tia biso pena coup de pouce wana na moni mbala moko base ya Londres la mama chérie ya mwasi Mama José Lusadisu, Mama Claudine Bokato, la Mama Aminata Tulomba, ba Mama. Vraiment, Oyo, basunga kabiso na makanisi. Ezaka bongo te, ba conseil, moi makambo ebele, ba prière, parce que musalo, tozo salo yo. Vraiment, ba combat eza mingi. Bozo mona nenge batu bazo témoigner na ba TV, bazo boakela bango ma maladi, mais soki biso Oyo, bozo mona biso ka bozali mawa ya Nzambe, et puis na mabondeli ya ba mama ebele, ba papa ebele. Merci beaucoup Nabino. Couple bio, papa Jaboun Baembo, motema ya mama Anas, merci beaucoup, bola mweleke bele, mami Tadina de Belgique, bambote na yo, bola mweleke bele. Alors, sans oublier Bibi Chiesanga BBC, bambote na yo bele na papa, et sans oublier mama Fifi Makuta depuis États-Unis, famille Bota Botelema, Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, diplomate, Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, Molandi Monene et ma fille ma Belvi Kandi et sans oublier Juanito Esther depuis quelque part Batbalingaka na lobana Égypte. Donc Belvi Kandi azana ba fan partout. Surtout na Congo Brazzaville na découvert qui famille Bota baza kuna pe et ceux qui tozu moya ko katisa toko solola boko mona bilili na bandeko musupe ya famille Bota ya Congo Brazzaville, ya Gabon, ya Cameroun, ya presque Afrique, Europe. Famille Bota baza partout vraiment. Voilà. Les loto ye penza nenge tozo sala émission o toza butu makasi penza et je crois bien na illustration wana ba ko illustrer des biso image nenge toza penza butu makasi et tozo sala émission on a compte il y a journée déjà il y a lelo oyo lundi oyo 7e épisode il y a film na biso ezo kota déjà film na biso dessert rival oyo etiki penza bandeko ebele kidiba etiki ba kaya bayini
ezangisi bango likambo koloba lelo na ko révéler bino pena ba révélation ebele na émission oyo parce que biso to yaka pona ka ko finga te omoni ba sœur na biso bazo sala théâtre que ça soit Belvi Kandi, que ça soit Sila, que ça soit Dinana, que ça soit Ursule Pechanga ope bat bazo senge makasi na cinéma zonga penza yepe makambo ebela ki pe ba boutique que ça soit ba ndeko tout ba komaka ba film oui mais botenaka batu rigueur te penza soki mundeko moko azo peut-être aponi na ye kamoko boye botenaka rigueur te mais ya mabe ezalika ya kofingaka ya kobimisaka ba révélation moko ya lokuta ya kobimisaka ba matière moko boye ka pona elengi ya YouTube pona tableau de bord okosela muninga moko boye makambo oloba makambo moko boye outrage diffamation o lelo lobby bakomemo na parquet bakomi kolakso video na yo moko okomi komi wangana okomi koloba ke o ezali milimo mabe muto etindaki nga ok milimo mabete ozalaki conscient ou conscient tango bande ko sala ngo yango moni biso ba Jerry Kobetox oyo na sali déjà combien des années na zana ba vidéo ya 10 ans na YouTube ata chef du quartier na interpellé ngati parce que j'assume mes propos et je pèse bien mes mots tango na loba et ban ebele na ye na bango na internet baza bana na nga wi na kondima mais bele bakenda ba makala ebele bakenda ba parquet et puis na ba leki na ba ndeko mususu pe ba ye na sima na nga bakanga bango bakaje judiciaire ebeba parce que balingi pona bango ko tout abordir na tout apena na pikola na finga pena mutu ba mona peut-être ngande mukonza mafinga mais or que peut-être ba biso ba Jerry oyo toyebi monde a clash bien soki na bina finga yo tina troisième couche to tina troisième génération na yo et ozala mabe makasi mais soki totalaka yango totikaka yango parce que l'état azali nzambe pe na likolo azali alors tokosala nini voilà film na bino deux sœurs rivales ezali film oyo na yebisaki bino eza na impact pe eza na idéologie famille bote fo boyebaka ke awa kutu awa toza na émission masolo ya Belvi soki bomoni nga na tige c'est que masolo ya tige donc tozolinga to différencier moi ba plateau et ça la kaka bien donc film na bino deux sœurs rivales voilà tant to ebisaka bino ke Belvi Kandi yazo sala ka musala tango batu bazolinga ba meme na distraction bazo bende na distraction so mona penaka mutu na kata théâtre azo jouer na kata théâtre mazo bwakela batu ba bwakela ya libanda ke ngai na kotia bino distraction mutu kotia Belvi distraction azate po Belvi kutu atala ka kutu makambo na bino te Belvi Kandi azo koma film akomaka ba film ebele par mois donc chaque jour épisode à sike kotaka nde na osa l'émission boy 16h30 émission neni épisode muso ekoti donc chaque semaine eza na film nango chaque semaine donc 4 semaines 4 films il faut avoir l'organisation il faut avoir Katuku Bianza il faut avoir ba discipline ebele po okokisa pena ba critères oyo Belvi Kandi lelo azo respecter ba fan na ye apesa bango 16h30 malgré balingaki bayiba couper na makaku mais to tikelaki bango bazanga kesika ocha mukila 16h30 oyo basagileti badi embelango mais to tikelaki na makaku couper totale place ocha mukila et lelo 16h30 lelo ezaya Belvi Kandi 16h30 na Belvi TV toi sokozana nous abonner te toza o s'abonner s'abonner et puis fina pour tout wana po ba notification mamoke côté la rayo alors film na bino deux sœurs rivales ezali film o ezala impact ezala idéologie famille bota to continuer ko consommer aux yeux vidéo partager commenter et osala sukaina oyo wapi parce que na famille bota échec ezala raté parce que Belvi Kandi famille bota tout ce sous système oyo faut to booster bino lisusu faut solo la lisusu parce que Belvi Kandi azora makasi tangu famille bota to yaro na ndenge ya liboma ko tala filme Belvi Kandi azora makasi wana alors na yebisaka bino opération 100K na Kingandi il faut to respecter opération wana
opération 2 millions de vies na filmé. Parce que Belleville quand dit jusque-là, azata na problème na moutouté, famille bota jusque-là, tozata na problème na moutouté, bakoyoka goût, bakoyoka saï, bakoyoka goût. Donc, alors, film na biso, lelo 7e épisode de Zokota, mais yebaki 6e épisode de Kota qui toza tosuki na 6e épisode. Premier épisode, il y a film Dessert rival, où ils ont un impact, ils ont une idéologie. 126 cas. Premier épisode. Donc cela veut dire 126 000 vies. Dans le premier épisode, en tout cas, mot d'ordre, et Salami Penza, mot d'ordre de Pesaki, opération 100 kana Kingani. Donc, awa, dans le premier épisode, nous avons 126 cas. Deuxième épisode, il y a film l'épisode Dessert rival, 89 cas. Famille Bota Botelima. 89 cas. Boutala écart, il y a 126 cas, dans 89 cas. Pour consommer film. Boutala qui premier épisode. Deuxième épisode, Boutali to Koué Maman, dans troisième épisode, Zonga Tala, tout ça, pour sa vie, na Yoanadi. Parce que film où ça film impact na idéologie. Les apeka ba famille Bota te ba mourir na ba mourir ya cinéma. Parce que ba fanatique na bango. Bas batala ka ba film à Belleville, ba yaka se consoler na ba film à Belleville. Deuxième épisode 89 cas. Troisième épisode 78 cas. Écart boyepo na nini, écart réseau sala boyepo na nini. 89 cas, 78 cas. Famille Bota. Dans la pause, il y a 89 cas, il y a deuxième épisode. Dans 78 cas, il y a troisième épisode. Et comme il y a 100 cas qui ont consommé film. Quatrième épisode, 70 cas. Donc, awa, c'est troisième, na quatrième, ils ont des cas à 8 cas. Donc, ils ont consommé film. Cinquième épisode, 57 cas. Vous me dites que awa, ils ont un mamana écart, il y a 27 cas. Donc, famille Bota to consommé. Sixième épisode, il y a décidé là, 3 heures du temps. Tout ça déjà là, 15 000 vies dans 3 heures du temps. Sixième épisode. Donc, septième épisode, septième épisode, Lelo. Donc, famille Bota, to consommer vidéo, partager, parce que les vidéo, il y a promotion. Au-delà de tout, ça les promotion est belé. Attends, tu as mais tu as une promotion, tu as télémisi famille Bota, téléma, bota la film, consommer film, oyo, Lelo Belleville, quand tu as la biso, film, oyo. Et ont les cas inapercités. Ba film, ils ont tika na mito à batou. Ba Dedog, ba Assimé, ba Sœur Marie-Hélène. Donc, ils ont film, ils ont édifié vraiment communauté, na communauté africaine. Ils ont Babylone au Belleville, ils ont teya, pena, azo teya. Bande qu'on a biso. Alors, tu consommes film et ça la bien. En tout cas, Linda, dernier épisode, dernier tableau, il y a 6e épisode. Nazwaki yango, et yango a déjà besoin là. Linda, pasteur, patron, donc famille na yemo bimba quoi. Linda zotika bango. Mais botala ndenge Linda azolia libaya na filme oyo. Bande ko ngana za porte-parole à Linda te mais moi aussi je suis scénariste. Davina Apwa azolia libaya, tout le monde azolia libaya mais ngana yeko lobaka ki lelo to yeko mona ki il fallait Linda. To yeko na Linda na émission moko lekaka. Parce que ici les paroles s'envolent, les vidéos restent. Ah, on a internet. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. Totalement Linda, l'émission ba yambaka ebo yoka nenga lobaka. L'émission ba komo zongi sango siko.
Total. Le BP a ses prénoms, ça, au Belgique, à Salaka. Oui, j'aime beaucoup son travail. Maintenant, il y a un jour où je joue à moi, bien sûr, ça va bien, non, Kende. Non, vous êtes, oh, non, qui n'est pas cassé. Faut jouer na Belgique, on dit. Oui, oui, elle fait quoi, Cholingani n'est pas naïe, sa douceur, sa façon. Au fait, elle fait déjà du bon travail sur Internet. Et je la connais pas personnellement, hein. Je l'ai vue 2 fois dans ma tanga mams. Ok, bino moko. Na tawana ando jouer pas ya ndeko na biso sila. Mais rêve na ye ezalaka a jouer na Bellard Production. Ya mwana bisino ici les paroles s'envolent, les vidéos restent. Au moins temps asala émission azalaka kuna azo jouer ka kuna a jouaka. Et si ka mususu tene ba kanga ki ba commissaire propriété privée, mwana bata boy na ye, actrice comédienne, il faut jouer na ba label nyonso. Excusez. Linda bayambaka une émission alobi batuni lelo soki Belvia bengi siyo o jouer. Boki ba propos na nenga lobi. Même bateau ba jouera pas si la rêve na bango na vie ba jouer na Bellard Production. Est-ce qu'ils ont comment? Est-ce que nazo kosa? Parce que tout le monde même acteur et belé, actrice et belé bazo témoigner que nga rêve na nga ya vie na nga fona jouer et pas ya belle vie. Pourquoi baloba bongo? Mais kasi yem tazana makambu les lots. Yem ta simbi ngwende ya théâtre les lots. Belle vie RTNC bato maboke. Yango wana ça normal. Mais si na pesa différence moko awa lelo soki mindele baye to ba ivoirien to ba gabonais baye ba luka scénariste moko. To 5 scénaristes. Moi je ne pense pas que ba reçoit belle vie mutami balé. Na ba critère oya lelo sikoyo. Belle vie la première cabine. Biso tout to ba scénariste to komarati lelo mais actuellement mboka nyo surtout ezalaka na guide. Na musique to na guide, na théâtre pe to na guide. Et la bongo on a TikTok kuna pe guide na bango influenceur numéro 1 na Congo za Kindandi. Leti nga na mona na nga petit na nga Maria Tumbo. Numéro 1 sko ya bata TikTok ya Congo. Vérité na biso. Sko yo siliki poyo. Sko Belvis ko numéro 1 ya théâtre à Congo. Numéro 1 na matalanate, numéro 1 na makosomba ka bilamba ko lakisa ko mona mwasa malonga folo ataka biete. To mona pe batu balata bie, basomba bilamba ya talo, bakufa batika mapangu te. Soit oza saper, ozo kofisa mbongo na bilamba, to ozo est-ce que e bilamba eza héritage yo rotike na ba famille na to bana na yo. To ba nièce na yo. Ba langage musuto mbolo bango boye baraki bozolo ba mama boye. Oyo ko sopa bino donc Linda alie libaya. Linda aolia libaya ya dégâts et puis on like ça na incarnation des rôles na zo la sapina ke na kokisi vie na kokisi rêve ya vie na nga. Est-ce que tu as la moi qui tableau on est bandolo? Tu as la moi qui na bi kezo pesa ba ndeko pasi mais Linda za actrice comédienne, elle est libre à rejouer pas belle vie. Ce que si la yemo wa boinete Linda au continuer à jouer. Ce que ba zoom ba yaka aba yaka bisa biso belle vie nem tazo kanga batu. Mais lelo preuve munene zo mo lelo Linda li a boina eba kanga e. Mais bino bolo ba belle vie mutakanga batu. Bevia kanga mututé. So bevia kanga batu. Maninga kanga sila ti lelo nga sala chaîne te. Alina no futeka mbongo a jouer sakaye, a futeka mbongo a jouer sakaye nga pese likanisi ya ko sala chaîne te. Est-ce que zo comme? Est-ce que zo comme makamna olo? Ah. Donc Linda Zolia Libaya. Voilà. Je crois bien les gens qui pona film na biso de dog. Et film na biso de ses rivales. De dog et côté là na mutu makasi de ses rivales. Voilà. Total nanu famille Bota omoni soki papa Kulutu aye na kanda aye koloba au-delà de tout on obila belle vie kandi mais tozana ba personnalité na biso tozana letinga déjà na sina kolisi mwana nga simba bana nga ba simba téléphone Android
bana nanga j'ai dit bien que bana nanga basimba ka téléphone android so bi bana déjà mi balé to mi santu déjà bana parce que azo baluka ka na vidéo boye akuti mutu moko boye azo fingele papa na ye gratuitement. Alors yango monisko biso pe to comment kozong sa ba réponse peut-être zo bima lokola bozo fingela belle vie ba tuté ba biso bazo manisa biso ba miniature kuna ba otira biso na ba miniature kuna. Peut-être pour tozoya ko bundela tozoya ko sala surtout et le ko bango ba ina biso parce que biso tozobelaka vraie valeur totalisa ka tozaka na ba argument ya ko talisa tozaka lokwa ba warrior bana ba argument fala salibo fala salibo ndenge moko na biso famille bota tozaka na ba argument Bellevue a ça 4 films par mois Bellevue a ça 2 chaînes Bellevue TV Candistar Bellevue. So tali nenga memela scénario bu bandi na boye bozo ke na ko ozo pa ke tozo pesa bargument mais bango ba pona kaya ko finga ceux qui vont répondre bango ba komi ko funda bino pa public bango pe bazo sa promotion bango bazo finga biso OK bango ni mutu ba finga ka to kana no audio oyo bongo to analyser na bino to yo kana allez vidéo wana si ba bloquer chaîne na bango opération de to ba coupe na biso ya ba l'autre ya Facebook tout le monde a moto yebi les amis des ababou les style les style ce qui quand tout le monde lié ya notre famille bota dans le bango ya famille bota ayeti ka to lien wana non to ke no wifi sorry no wifi wana après qu'on compte autoroute vidéo et ta vidéo et n'est qu'à signaler à moi si to signaler pour to signaler à mon vidéo na ma mwesa là bon yes c'est pas c'est comme collègue so ta famille bota ana chaîne na hier solo ya hier moko ay ko commenter na émission ya la boy auto mena mfa bako to signaler ma vidéo wana comme ça respect kota parce que comme il y a provocation en cours après ta doye ok funda ta solo ko funda ko botika na bino voilà je crois bien famille libota bolimbisanga peut-être kosa biloko aboye omoni lelo ngana ko dévoiler eloko moko boye bango biso bato tolobelaka Bellevue candidate ngana ya gratuitement Bellevue abenganga te na ya kaka boye volontaire na uti naza acteur comédien collègue ya Bellevue Kandi ndeko ya Bellevue Kandi mais na ye na lobi na soutenir Bellevue Kandi eza na bandeko o ba sepela na ngote preuve ane mwana mwasi oyo azoloba na audio oyo tendresse lelo nga chéri naza victime voire même tendresse alukanga tina butu akoyisanga po kaka nga na ponaka ya Bellevue lelo pe na olinga na loba pe na bata famille bota po comprendre boyebi ke tendance à dessiner nga na kaye moko ba filma alela nga na kufa on est des bantou tant mutu asali yo bongo eza kwa mutu na cimetière aki kotanga komona et bazalaka bango mibale na aventurier oso babengaka soki bishop alinga ya famille bota nayebi te nango akangelaka ye porte nayebi te lokwa bayebisaka ye ke bata poto bakabelaka bato mbongo yaka famille bota ye mona akomosala émission soi-disant abago badesinanga na kufi tendresse akosala su yango ya mibale na kufi tendresse akoselanga makambo ke nga na pesi ye adresse akende kobeta Bianca Zanga ayinisanga pa Bellevue ayinisanga pa bafamille bota bamama na bapapa baza na poto to bayoka géri aza vrai te géri kutu asololaka nde na tendresse d'abord ngai moko nde motu na créa tendresse nga moko nde na créa evanda wana banda kosala boya banda na émission sans tabou pana nga aye akepa Vincent Toulouse et preuve ane lelo je ne pense pas que basololaka na Vincent peut-être Vincent Batou qui parle makamte niveau afinga Vincent na mwasi na ye soi-disant ye batika la na banyungu na ye et tendresse lelo parmi bateau yo bazali epai ya sila tendresse lelo nga na victime tendresse ayaka kaka kolukela nga ba problème asalaka ba
manigance moko boye soi-disant pour ba inagérer mais le ko la kokate et yango le ko mosaba biloko oyo tendresse eza na monopole nini ya koyebisa babaku d'abord tendresse eza na babaku kumsutika na yebisa o balingaka yo te ozo salir kombo ya famille Bisalu tendresse parce que omi bengaka tata mwasi Bisalu omi benga ngo lisusu te je ne pense pas comment okima okoma tata mwasi Dibi parce que anti-valeur lokola yo okoki kozala na famille ya bato moko bokomba famille ya bato la tamoti il faut ozala exemplaire ndenge nga na lata koko ya ba warrior et même ceux qui n'ont pas ma ba warrior ba silikara parce que na lata kombo wana ya ba warrior alors tendresse yo za na monopole nini ya koya kolobaki soki ba chaîne ya bato ba famille Libota bazo commenter et puis nana ayaka ko commenter makambo na minoleti chaîne no kutu na ebi mbula na tala ya ngote biloko mso ezaka par hasard mutatinde lo géri tala tendance alobi no bu na tala ya ngote na okeno kotala nini kuna soki nazo talo nazo mona kwa bacha yo na zoto futaka mbongo to tala kayo oza muntu ovanda pembe na batute parce que c'est comme si ndenge pe to kaka il paraît-il ozaka na mikanda ya telema basaila o mikanda telema mais ngana mona ko liboma na TV mona mosi mo ndeba suki panzana asa liboma to basokola ebente mobala kufa lufile kangaye yo za na monopole nini ya koyako lobaki baba ndo signaler ba chaîne ya bato ya famille Libota omoni bitumba oyo bundisaka bato ya famille Libota o toucher nga mabe o toucher prince mabe o toucher mutuboy mabe te yo komisa belle-vie adversaire na yo o tiki belle-vie o komi na biso na chaîne na yo na chaîne na bato ya famille Libota nini pena ezali mabe na communauté na biso chaîne na yo eloko nini na malonge salaka apport nini ememelaka sila chaîne na yo to ezali bisengo na yo ozwa mbongo obokola mibala bana mike to ezali mbongo oyo pena obokolaka nango famille po yo kolobaki bo signaler ba chaîne nyonso to ya bato ya famille Libota po yo za nani d'abord babaku ke belé balinga côté preuve na cheyo en défi continuer komi benga tata mwasi Bisalu soki babaku ko ba osepela na yo balinga côté oza anti-valeur oza lipapa mukola fete bakoluka sapato yote ozona na mabanga aussi dazo boka bino wana aboka bino en passant mabanga kabino akoka oza na bino te boza bata ko enregistrer batu boza bata ma voice boza bata ma problème ye moko pa banga kabino alors yo za na monopole nini lelo alobaki ba signaler ba chaîne ya bata famille Libota nyonso uji jingi uji chiluwa chitatakana ulowa ni mishi mipatuka uza mulubo yoki donc yo lokolo zwa osala manigas famille Libota boke loko obi lelo yo soki ba famille Libota to sala ba chaîne na biso obi pona ni ngako nazala msu muta suka na yeko sala chaîne ya famille Libota obi pona ni tendresse azaki wana à chaque fois soki muto ayambinga na émission akeko yambaye ayebisi mu intoxiqué mutana soko ko yamba ngaka ko yamba lesusu batanga mbwana te siko bobanga kani ba chaîne bato eza libre eluka mbongo nango bakona ngo ba oluka mbongo ya moni ba chaîne belé pesa ki ba chaîne ngam na bino babakuku elongwe sote komi na famille Libota te mais kina ngona musique pona nini balembi mafinga na bino bino kuna boakana ba argument solide ya ko défendre sila bwana ngote boza chaque jour bozo botela batu makambo ba voice ezobima kokosela batu babota bana na batata na bango te bino bozaka makasi na bongo mais kolobela artiste boko défendre ebo botikala na ba défense akala abanda nzonziki liboso te tobeta masolo lelo tobeta masolo akala te alors tendresse oza na monopole moko te ya koloba babakuku et puis moi je ne pense pas que babakuku bayoki yo et puis baosala ngo te et puis nana ngo yaka na bachaîne na bino pas commenter et puis ti ozoloba na ezaki sans esprit yo yaka ntina ba Facebook ya bato kokomante na alobaka na yo boza bamakasi bato ba faux compte leti nga na faux compte te ofingi ngai na vrai compte na nga fingama na vrai compte na nga bakoma pena Jerry Kobetox Kamiende
boza ba sans esprit bosala manigas ba journaliste nyoso bane belé ya basi o lelo ba famille boto ba mona bo intoxika bango bakoma ba journaliste pronga mona bino soi-disant batu na bino ba na poto ba kabara mingi mais bino batu belé baza para bino ba mwana bazo longwati eza pasi oza elo côté tendresse oza litanga mai na océan salela na aussi la promotion to mona po belvia zo beta ye toro moko na ebisi yo ko imaginer te tala ndenge leader akomi komisalela publicité akomi ko benga batu ba ko tala film akomi ko sala matalana en plein tournage bo salisa sila musala makasi ayeko lata couper nzambi na bona na mema lisumu pardon na bona mema lisumu bo commission dirait jouer moko bo akomi bibina bina donc likoloka nini nyoso ba abonné ba ya ba sekana ba comédie força sala kana comédie ezaka naturel tika comédie na ba bouffon ba bouffon ba sala comédie tika comédie na ba to baza comique ba sala comédie ozo forcer comédie maman so tendresse au vandi o booster artiste na tel artiste no biloko comme ça on y a biloko ba bini saka na nzela wana ba matire wana ba bini saka na nzela et c'est pas normal. Alors zo ya peke bo signaler ba chaîne na bango so ba meki ko commenter za pasi eza mawa bo salila sila musala bo pesa sila musala makasi ye mo ko musala publicité ye mo ko mi ko loba eza pasi. Merci beaucoup na famille bota nyonso bolanda ki ngai il fallait kana lobango parce que biso to rotika te peut-être bandeko moko bo baza ba mal compris ba mal intentionné ba mal encadré ba ko sakana kana ba valeur moko boye et même ba biso yo ngana za na valeur mingi na société ko leka tendresse musika tendresse za anti valeur mwana mwasi openaza ba bokoli na tatani na mama na nebi azui bonne éducation ako sala makambo azo sala nati peut-être ba biso mibali o ndenga na obimisa mbongo na bali mwasi mais yeba ko bala e nani ngo bala mwasa bongo ya mukolo makasi bongo wa sala makambo na internet. Merci beaucoup na ba famille botanyo sonde bolanda nga opération ezali to kende ko streamer film na biso écart oyo elongwa nazala besoin ba nombre de vie autant na ko ya lobby en tout cas et matamakasi. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso na Active Final Télévision Papa Kulutu toujours masolezo kende kaka ya ko pousser artiste na biso to kutana na bino mukolo ya lobby entre temps tozela na 16h30 film na biso Dessert Rival oyo etiki kaya ba inikimia te. Allez, bye bye.